motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numitema ikisana numitema ya bato ikisha mitema ya bato ambate miteme bikite ikisana numitema ya bato. Alors que oh sokoli mutu katekoni hein Maï. Ici chez moi Maï. Maja kena kumankena yincho omuno. Soki kaka tukome na biro ale longoli mutuka ngo bakende so. Kanga portière wana. Na bi kanga portière wana. Okay wana. Ozuke lunga. Yo soki wana. Hein? Okay ndi wana. À cette heure tu me demandes na. Oko kende musala te soki mwana na bimbo lokote. Okay. Soki mwana na bimi na cachote place alala ki yobo ko bima te. Bima na mutuka. Pesa au de banyanga na kato ko ke bisa mwana batambolo. Boni boye ko masoku. Soka zaki mwana na olingo tikala na cacho. Hein? Atana ba msanya ko bima te na lobi. Obena ko panza ba parpisa mutuka o lelo. Mwana na la na cacho lelo te. Boni boye ko. Boni boye. Pesa ba tuno o ko za pesa ba ordre. Pesa ba ordre na malembe. Ba ke bisa mwana wana. Sede na osa double moko na ndako yo. Bano balana na sala ngote. Wana za kusimba baby. Baby de nani? Baby de nani? Na bina yobi primise mwana pasa za princesse ba mama ba tata bango yo. Akubima te. Akobima. Yo na no pexo. Uwa. Mutoko bima te lelo. Longula ya. Excusez, beko. Na no yo ngosi manga na nzoto. Yo. Yo ngosi manga na nzoto. Okole mama la mama. Tunasibite. Yo, utelo beaucoup boye pembe mama. Okole mama la mama comme ça. Comme ça. Tu sais ma belle maman? Hein? Yo sais pas maman. Mais respect avec aussi mon dina tenite. Ako wana ndé nai. Hein? Masoko moi ba ndi ba konsa wana ndenga. Wana ndenga. Moi ba ndi ba konsa kananga. Yo c'est qui est mal. Ndande Coup comme ça. Et puis ça m'a bossé te moi na simanga na nzoto ebiango. Oyo kamoto ngana yoka. Boni musaba boye ko. Yebule mama bakende bimisa nani mo. So mukanyi so mona so komona nji bakende bimisa siko. Pesa ordre ndé. OK. Je vais d'abord au boulot dès que je finis. Masoko ebinga bien. Ebinga bien. Na mo sa kimi mais so na tomboki. Na baba baza simano ba kokanga de. Yo je sais pas OK. ba kayo na mameli. Aya o simba. Kasi yimo dope sama pouvoir wana. Ayoka ndenge zo de. Basi. Kuni boye ko. Mwana batamuki bokola ite kuna des jours mo bien mwana nali kuna zone yaka zo sa elongo bongo te. Masoko nazo bisa OK. Monde soki nde wana. Soki na mo kati 15h. O sa les femmes ont été misa mwana na. Ngamona ke bimisa e. Kuna ta ko esiko. Na ebiso na pesa 15h. Soki na mo site boka malonga te. Ngamona ke no bimisa e. Yo, ngana ba zo bafuna pa. Ngasi site boloba. Apparemment yo zo tia moi si na ngami surtout. Soki ya lubi likambo yo pour contredire. Ah, le bébé fungule. Ne pas nous a apporté. Hein? Tu es un imbécile. Comprendre, batama boum minene bazala kabo. Tu vois là. Hein? Tu as vu maman? Mon maman. Maman derrière. Mais yo zo kili boko no kili ko ram libera. O taki maman, o karte maman. Master. Tamba.
Donc vous avez besoin de moi tout seul. Ah ouais, tu sais bien qu'il a eu ça. Oh, s'il te plaît, t'as beaucoup de bijoux par là. Non, s'il te plaît. Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends. Otiki poste no vite, sikona kuti porter jipa mukondizana bila za esprit. Usali da ya usuli. Ndiko somo kuza kuza example. Ngala kuma solution ya kuti mo. Ido ba kweke kama. Là je pense que de mendenga itele melia ne salifu. Jipa mukondizika dipamba kulega poloni. Banda tongo komi kuna te. Nakomi kuna. Babengani nga. Tina memaki nyonso basoki kukosoki. Baboyi kuna kota. Basali nini? Tina memaki basoki. Banda lobi bebe akanisaki mono mukana lalika kabwe mukana lika kolia mingi akosuka. Nzambila ngai sala nini na balabala. Ibe tika ko mutema ngasa kuna suka tika ngai. Nakombela poison me mangambu yo na colonel ici na kotsema na testament. Na tolo balo butu mo ngile na kotsana testament na colonel. Ale ya pali mo kupenda la basi mo papa. Mane la sabi beloni papa na ngai. Mane la sabi beloni ya pali sa ko mane la sabi ni. De la peine. On a un problème na bino, on a un problème na yote, na problème na bana na yote. Ça m'a bana. Nyonso ata soki pungani bazali na bomo ko linga te bana moko basaka na bana na yo. Aolinga ngote. Donc la musa mikuwa mundere mo ya mone pate bana. Ko bana zo la saye mundaza fi. Ngana te yi. Mundaza fi. Problème za makambo bana. Ala yo abakamu mo mbala boy na mola mwana ndeka yo. Ya mona lobi te ya bana na yo. Ngana sina te o ya ngai. Surtout la tika makambo bana oyo mama to ko bomana. Mama bana ko mo bana to ni kam to ba soda ba ye. Mama de la paix. Ngana za ko makambo wana. Sina zaki mwasi mabe. Ngana yake nakuna kimna memelo mwana yo. Aba zo recruter la soda ana pour la sandola. Katika mundu kwa bikina yo kuboka tuna sandola. Ndo kaboyanka. So kaza kana soda kaso ba yo kanga na carte militaire na ina la kisi. C'est bon. Attends, la kisi ka sa. Elinga na mo valer na kwa ke mo sa soda bana pesa. Pesa ka bana toli baloko créer ba problème te. Ba yokela yo mawa bata situation yo zanango. Neti mwana yo omukanya za mpoli makasi. Azape mutu makasi ngai moko nazoma ndinga zogangela ba policier kuna, agangela ba soda kuna, chance ka puna za mama. Oso naza mama muso mutema bana ngala bate alala kuna ta une semaine. Mais natali pasi na ndenge yo zolela, ndenge yo zo souffrir. Ya mwana bisi mwana oyo. Mais pesa mukanya conseil. Ndeko na mona kaza na problème te. Mukanya oyo pesa conseil azaba langage mabe ya kosakana te. Siko siko kutana pena oya ngai kuna yango monke moto ezo bomana. Ezopela. Donc pesa kaka bana conseil pesa mukanya surtout mukanya bende matoyi makasi makambo ese répéter et souffler parce que lelo na sali yango lobi na sala ngote mbana nga otikela nganzela te maman de la paix merci pesa mukanya conseil atika mutu makasi ayokela mama na yema mukanya yokela mama na yema chaque fois amukanya yokela mama na ya vem yokela oyibi situation mama na zo vivre yo lingisi ko bomba mama na yo tikala tanenga zo balola misi ozo ke moi mukaza très impoli soki mbalo osali su bebetisi ko nga na otema su te ozoyoka mikolo respecte mama na yo ko mama azoloba mama de la peine naleki na naza banzele kokasa tikalaka batela bana bien te ya bango oyoki mama otika mandanga okende basankusu okende bumba Andima akende. tokende bakoko pona ngana tikala kimya mukanya Non, change kana yo mukomisa ngai wani milele sala makambo yo sala kate Tuna sala kana tumesha ke mtu makasi. kana boma na maboko na boma na maboko na
Que não tá super. Ah, não tá super. Hey, Yati, ma baf! Allez, tu vas couler. Et puis, t'as un faux homme la sous place. C'est nga tanga, il tanga bien. Nga tanga kolo na te. Biso kenda kalemi. Bino ba soda bo no kwa zalaina na poste. Parce que ton no kwa ninga kufa ba yeba zuyo. Yo biki bomo. 43. Il peut m'asseoir maman te. Yo za détenu. Yo kuti musala soudanais. Te yo za no na détenu. Nga kuti musala soudanais nga na 93. Taba soda o ba yesima sima bani ba boma armée. No kwa zalaina la police. Parce que ton ba luka ba na faire desa yena ombango. Attention quand on a continué Kabila les pères. Tu te bomana na kitona na la petite Kabila les pères. Yo za na agir. Ton avec na Kabila pour za na agir. Il va se dire kadogo na kota soudanais âge à 10 ans. Ko sa tema ba taka mi kuse bo bomo ko sera mo makambo. Tika makambo eza. Est-ce que son bêta la roquette? Ah, yo yebion. Nana bêta aka. Yo to pamba awa. Na mona. Ndolo le to sa penda parade penda musée le père a télémi na martyr. Analo baba loso to ndoli ya bakantini yo zala. Biso tuzo kuya tuzo ramper. Maman. Tika. Yo za soda mo be no ko na onda ye na ona armée. Biso ta première promotion to kata mai to ramper to ko ima be. Biloko ba no ko ba ye na bino. Na kati. Na boki. Boum na lâché. Na tout. Bino makambo osala lupango. Musala nga asala ki soda. Makambo osala lupango soka général ayebi makambo wana. Boyebi ete botu na nga na yebi ye. Makambo bozo sala makambo. Nga na PMF moko respecté. O ba tout ba respectanga. Même ba major Dani. To ba moninga boy. Ah, ndeti vient nga Mose Mopete. Lelo yeyo azui grade ya capitaine. Pour aller respecter musala na ye. Nga pona boy kapitumba estate. Si on a dit mais est mais le longa pena na pété na nga la capitaine to major na nga. Général azalaka kanda na armée batu ba ko linga na bango te. Comment na armée to lati phare DC na nzoto yebiti na phare DC. Mais quand on est ba non to ko linga na te jamais bolingo ko ko to na lupango te. Mais za banani explique. Attention sur toi, soldat. Il faut pas que ça connaisse. Au cas où message me contrôle bien. Tu vas me souwa na ote. Quand j'avais pas bon makamba ko ni bino bobe. Ngai naza mama naza moninga na yo te tozalaki bien na mobali na ye po azaka considere ngai omoni yebisa bana bevite tato na bana na ye tata abomisa vie dudu azalaki liboso kuna tato na kufa cause na ye nayebi te soki oza mokonzi fo niokola bato baza bakonzi te o baza na pui te évite motema mabe eza na tata wana ava basala satana basalaka nano ye lere bamoni satana bizali mabe abi te fo te osala motu moko batali tata bizali na ye babi te fo tosala motu moko azala tobengaka ye kombo satana bizali na satana bazwaka oyo epa na ye keba. Merci mama. Ngai nafandisaka bana. Mwana ozaka mwa mutu makasi moke ezaka mokani. Oui mokani eza minene eza bongo te. Nabenda bano matoi nabenda bango matoi na bina lingi na ngai ba problème te. Tata na bino akufi atiki nga na bana balo. Tiko zelanga soki na kufi bino motika na bino lupango. Mwana wana baby mama na yebite soki azaka na ndoki. Soki azalaka animé ne ba esprit ni letina ke koluka makambo. Bébé na keso mama katala âge na benda na sacha mapabwa ki na potopoto. Abiso za makasi na lobina na tige na bazabulu na yo na ba futu tourner na yo na leka ye na tuna tata na mabote. Bona moni mwana na quartier soki na landi ye. Mutu so beta masase ozalanga ye. Moye te mama. Benda bana matoi bavana na ngona na lobaka na bango. Loko yo lobili susu boye na ko lobaka kaka mama toli esila kate. Na ko sola na bana. Yo pe soko moni bango bazape kaka bana. Na ko benda mama matoi mama. Ko awa balabalo mutu achembi so pour dent pour kaka. Ye lo kola soki colonel. Colonel. Biso bato mela mai. Donc na balabalo so colonel so azala te kaka ye. Fabrice Mola.
Fabrice Molo akimisa colonel moko zaka na kwa wana pene okosele makambo na mokonzi na bango soki général na bango nini baya kotoka colonel boy Fabrice Molo azoseka c'est moi qui Voilà le sala bon. Voilà na télé na balabala tepele na peka Nazo bisima moki lobi abomaka tata moko na kwa papa dudu ngafura. Lelo ko fasi uta bobe sai Papa moko zaka osati ya yo yi makabo te oui Fabrice Mola oyo na banga rodanga na kompo na aya ko yo poye bato ine za na ba mira ba lupa kwa quartier ya azana ndoki te ye kisi nezo ko makila bato ngai keba benda bana matoi mama bakisa bana bakisa ko benda bana matoi benda ba ko ba te bimisa lo bala ngosi mozongisa mama bana makolona. Baby, est-ce que yebi ke muntu aza likolo ya mibeko aza te? Même papa na ndenge alataka teni wana aza likolo ya mibeko te. Est-ce que yebi yango? Baby, eze loko nini na bato anganya quartier? Eze loko nini na famille ya bato wana? Baby, ba convocation komi koyela papa na tongo midi poko tongo midi poko. Yo solo que papa no problème na msala. Hein baby? Na tunyo solo que papa no problème na msala. Ozaka ndoki? Wana msala mabe. Ce que ça problème il y a de déranger qu'on a vu. Le ngoko tout bon de déranger ne l'autre pour ça les donner. Mais toi de le ko les caté ou les qui na yo kaka et ko ça ni bébé ko changer yo. Hein? Et ko changer yo. Pour yo kaka té. Maman bis na poto, maman bis monde na Londres kuna abenga zo pese ko so maman so batumbo na ko bunda kaka. Do benga ta maman mukolo na abenga ki yote. Maman bis lo ba soki lobaka mpe bien oza mwa mokete bébé ozala mwa petit garçon na bano sola na bango so oye côté maman aza na papa okomi bébé tu sais hein, parfois la vie nous réserve beaucoup de surprises maman ozoloba boye parce que papa azati loka yo monaka ye nde moto aremplaça président Faci ekomande papa yaya omoi nde totambola na nzela boye moto ayebaka lobi ya moto aza te omoni oyo ozosala yo moto ozo intoxiqué papa à se comporter bongo aya soki intoxiqué papa bien te ekuta bizemba tata na bino na ya mwana na ye nyonso mibale esangani po papa moboti ata kuta oza soda angola ata sokoto mais ntango mwana azosala mabi boye ye papa mbila azali motu mokofasa azwa bebi oyo atie na boloko mais oui oza motu inga nazalaki na place ya papa bino oke kolala leya na camarade no Eli olinganga te. Bon yo linganga. So yo linganga de ko kosenga na pesa. Eli na yo ka bango so na bimi bana bango mo banjo tumbola ngale. Eli. Ko les to yo ko za misa. Moko les alite. Na solo déjà maman Domitine Makenza. Moi ça papa Andy Londolé. Bazo ça ba démarche. Bébé on fait na chasse te. Au moins na poto ba blague ezarate. Ma Domitine la blague na azo ça ba démarche mukanda moi na ya moi si. Akende poto kona tika copie malgré ba maman Domitine. So que timité. Okene te pa Karine Vanessa ko vanda. Na baye yo. Po ni ko yo kate. Ndo za no yeba pena ko sala makelele. So que changer no bel point. Poli ngakende. Tena mwana komi ni ngombi mikolo so kunjele ngazo ma bébé yo se que soyi bagage na yo mutalo balanga bolinganga te bolinga plus ye on fa sala bonte olo balanga mo chaque fois so na oganye yo ngale linganga papa ndalinganga ngana utika na ngana papa bino bokena bino le kena ba bande kono ti banyo ko na kena ba bande kwa papa major dudu Major Doudou. Général Leko. Bêtise au sac nanda kuna. Tata minda zo toléré. Général Leko. Yiko tenga ba bêtise te. Oyoka ta kota ba na kasho. Asa ko tata mi tuma soko ta de bese tuma. Général ko te ba jouer na kasho. Kasi wa saki bêtise. Ata yo Général Leko. Ya ko sakante. Bébé osakani boy. Ole na kasho ta 6 jours. Mukolo kobima ozongi mutu. Vo ane ko fonga ezongi ya kimukolo. Zoba mwana ta mwindu. Yango bimalo ko angate. Yo mena ndimite ko za mwana unje ba shangana ino maternité. Usama na ngate ba changa ino maternité. Kama mnako na yo. Eli ngangate. Na kote. So na ba ngana fino ba na libumo kufa. Oui, te mwana zo besa ngakala. Usama ma bibo po ani. Eli mtu botanga. Ngate mna bota yo. Bona ili ngana maternité. Na yiba yeko yiba. Esa la ta pas si pour changer pour ningo changer te. Eli yiba maternité. Baba. Tala mwana nga. Mwana kila nga. Papa. Papa. Eli ngangate.
acha batuma les états ni nango boye. Alors bakuna. Mwana mama. Okanza bakuna mama. Mwana. mwana ata bomoni ayasala bino mai botalaka ye na biso na boyi naza na liboso te naza na nsima te mokani ayokaka yokaka mokania omoi ndenge toza ane pami natika biso naza na motu te mundweri ye moko akufa fami na ye ti lelo motu moko atiaka makolo te ye moko azali mpe na fami ya malonga te moto aza te naboyi nake na yeso na tombe mundu oyina necropole nalelaka ntinga mpe nakokota na libulu tika mwana obebi ata bomoni ayebwaki bino soyi mukali ya kozongisa te luka elamba pangusa soyi tika yakende mama naza mokolo mwana ngai soki nasoloba boye nazomona mosika makambo asali omoni mukanye tozobanga mama aza na eloko te sikoyo olingi nini yango okotia mama so mapiki te zakoya ayi ndomela opita akoya te akoya nini tika bilele amofo utio esprit papa bango aza mokonzi mama oyoka lisusu te soki otekashine na motumu ayebeko makambo azobano esa te mukani etika nafanda kimia naza na liboso te naza na nsima te naloba ndenge nini mukania ndenge nasobe biso malamu mukani tobanga makambo alandinga te momosana ndenge oza mwana mkiasaka na biso est-ce qu'on est dans le yoka na famille na biso tozaka na likili tokola likili maman papa faut pas céder na biloko boye faut pas céder na biloko boye ça mukanya batutaka to na mutu aleki na bozwi te batutaka to na mutu aleki na bozwi te batutaka to na mutu aleki na bozwi te mwana wakandisa mama nga makambo na kota ngusu te mukanya za te tu ezoyoka te nga so yani na omikitsa eza po ani yo kasi wana banga mwana bebi wana nazomikitsa parce que peneke papa bango aza mokonzi ya quartier so bayebi ye mama tia te tia bakonzo tia On va commencer ville au sali bon marché. Après, on va manger dans un bandage, ok? Mais j'allais te parler. Ça tombe bien comme papa n'est pas là. Écoute, maintenant papa est en garde na moi général, ok? On parle ton de frère et ton de Nibali, c'est ce que je veux dire, ok? Relaxe-toi, relaxe-toi, c'est normal. Nous sommes des jeunes. D'abord, je t'ai dit, depuis ton autre temps, papa est je te sens que tu es cool, ok? Et tu n'es pas agressif, mais tu vas au bangalore parce que vous en avez rigueur. Maintenant, le problème, c'est quoi? Là, maintenant, je parle de ma vie, ok? Tu sais quoi? Mon père est général, moi, son fils, je dois l'honorer. Je dois faire quelque chose de bien pour que Azara fière que j'ai un fils où il a raison. Je suis déjà grand. Peut-être que je la qualité. Papa Gata Bissou, la qualité très bien. Mais j'ai besoin de poser une femme. Une bonne femme pour que Nazon son heure n'est pas papa. Mais je calculais, tu sais. Attends, tu vois? Regarde comme ce soit Boyene, Sika, Boyene, Nimi, Kabea. Comment tu la trouves? Oui, il y a ça, respect, il y a ça, c'est madame. C'est madame. Ah, je crois que vous le bien. Vous mettez ça là? Vous parlez bien, non? Oui, tout à fait, ok. Toujours plus formation, ici. Ça tombe bien, mon gars. Le collabo ça rend bien. La ligne maintenant, yo betelang comme on dit, yo betelang machuana. De parler à la fille, yebisa la fille garde, kabea que moi le général, Alingabala. Je ne veux pas faire des enfants de jour, non, pas là, vraiment de vrai. Tu lui dis comme ça ouvertement, Sola naïe, et bien ça y est, à mon là, comment je vis, il y a d'autant de ça va désarter, ok? Je suis une personne vraiment bonne, la droiture, j'aime la traçabilité. Et puis c'est que mon général à l'India, il va pas là, et puis on honorer devant mon papa, je sais que ça ne sera pas facile, mais je sais comment on ça l'aurait là, c'est quoi, c'est bizarre. Papa va m'écouter, ok? Ça me fera un grand plaisir. Je compte sur toi. Viens, on va partir faire des courses, mais j'attends la bonne réponse. Là, on part, c'est entre nous. Pas question même sourire, quoi. Non, personne, je te jure. Viens.
makasi ndenge mbula ebeti makasi tala na porte Bokoda. osali nini papa basali nini bana basali nini sina bene mamatoi na Mama, likambo ezali te, je suis venu te solola mwa moke. C'est ça. Mukanya. Mama. Yanga na kiti. Yanga na kiti kozo bolukisu makamuli na yebi te yanga na kiti. Balobi kiti. Oye bonga. Kiti na ngai yango. Mokonza bana mane bonga sema sema. Bonga kimye te pona ni. Na sala ngo yango yo papa. Senga te ba voisin. Koloi minga tu a voisin pour la kiti papa. Bon. Merci beaucoup, maman. J'aimerais que tout solola na ndenge. Ukanyasema la kiti mama nani kuna na sima wana. Abi abiso ta kiti moko to pesa papa mokonzi afanda. Bon, vous allez bien. Oza kubanga nga lukula nga munduki. Je suis pas un cas, maman. Hein? Oh, benu taraka kiese. Tu es mon Congo? T'es papa. Tu es de quel bateau? Nous sommes d'Équateur. Ah, Bangal. Bateau mon foot. Bon. Maman, diambo. Excuse-moi, je suis trop Congo. eloko imemi nga watu solola mwa moke nalingaki kopropose yo quelque chose soki okosepela nango mais je crois kosepela parce que tu as quand même besoin d'aide comme proposition nalingaki butekelanga lupango oyo montagne nyonso okoluba jeve kole ekosunga bino lusomba pe ata mapango mibale libanda eza héritage ya bana na ngai soki lokoka nakufi bana nga batikana mabele atata na bango. Je sais pas si vous allez comprendre, maman. Na autorité. Naza kuluba montagne. On tuna ba voisin, somba ba voisin. Ba on est na yoka ki na famille na ba ozaki ko sona bazaki ko wela lupango. Ndokuna bangala bitoko teka. Moi j'aime cette parcelle, c'est joli. C'est bien kutia mutoka wale. Oui, papa. Mon père d'aller na yeko to yo. Papa pour aller ni bisanga papa. Pardon. Et soukité parce que je vais vous donner l'argent. Na yimite sako sako kabila ngati ndeni. On a un problème na famille mobali na ngata okola bayaka awate bayebi lupango ndeko na bango tikeza. Ah ben oui. Ba Kongo bazana matata. Na moteka ba komona na liaki mbongo ebe na kosi bango papa ko luka. Même je suis mon Congo. Papa yebisa. Vous êtes papa. Moi je suis congolais natif. Papa mon konzi yebisa. Bon, mais quand il peut voir de sa famille à Moubali, nalingi tout ça bien. Ye mundu eritanga asomba lupango ya lubaka lupango ti moribo to ezali ke bokoki pe kuteka busombi place mosusu. C'est ça. Je vous propose l'eau moko izali na facilité oyo bokoki kunyoko milate, je vous donne l'argent vous sombi des parcelles. Vous savez, est-ce que c'est un problème? Bulingi kakaleri nyosho makeleli zalaka à chaque fois mes militaires bayaka kota kawa, c'est pas bien. Essayez un peu de réfléchir. Mume bikange moi 3 jours.
J'espère ozali mukolo meka kuvandisha famille ya mobali na yo. Réfléchissons ensemble avec votre famille. Ah, c'est bien. Nasali mutu mabe. Nasimbi yo mama. Est-ce que nazali mutu mabe? Juste parler. Allez, on peut rentrer. Ma fille, restez bien. Faut dire maman. Tokozwa mbongo ibeli, tokosomba mapango mibale, bino bokozala kutu na avantage, bosombi lupango ya dehors famille bate, hein? Comme une lupango qui chouette. Tu es aussi jolie, comme baby. Allez. Tu as la blâme. C'est là, tu vois. Venez prendre quelque chose. Maman, pourquoi vous avez quelque chose? Tant pis, ça fait témoin. C'est un choix. Il faut aller au moi, je suis pour ça. Donc, Piro, ça vraiment la besoin il faut m'emmener sur ma caméra solo. Abela pour ça au bal à Rio. So il y a un sali en haut, dans le réponse on voit Nini. Donc il m'a ramené puis ça m'a moi. Aujourd'hui commissionnaire. Naza commissionnaire. Yo Kangai. Naza commissionnaire. Nazali moto so ba ebisinga loko fona commissaire on place esengele koma. Tango yo oye ko ebisanga réponse les années. Réponse nanga. Ozo les années. Réponse le fait années yango zo ebisanga continue. Mais aujourd'hui na commissionnaire. Donc c'est que déjà on t'a la ba miss moya bolingo yo sepela kana yango. Ah, et ça bon mot. Mémé. Ozo ni mosala ba blague ba mbilinga mbilinga les années. Ba blague. Fendi tu n'es pas un homme. T'es pas un homme. Yoka. Comment tu peux avoir le courage alors que toi tu sais que tu es mon homme? Et tu t'attendais à ce que je te dise quoi? Est-ce que nous avons eu besoin de moi si moi je sais que la gagne? Na ebiso yango en tant que soldat mutama pinga. Yebisa yi. Mutama pinga soko zu ordre a exécuter réclamation ya kapre. D'accord. OK. Yango ngapi na ebiso keko ebiso. Toke na ona pinga bato mapinga. Yebisa yi kina. Bon, tosuka na ngobongo. Na mi tosuka na ngobongo toke na ngobongo seka to elinga bien. Tosuka na ngobongo. Malgré tout la kima nazaki mandoyo. Mais non mon idée c'est idée bien. Pour nous na moni tout saisir opportunité. Pourquoi pas me conduire le bito teke pas. Si on a le bakutia ba bito na munga na. Maman, tout teke pango et ko permettre que tout le monde na makambo ezoli kana. Yo osamisi ndokina papa yo kolamono yo. Osamisi ndoki. Mine bana papa bino faut muni kuma tata bino bayaka basilika pona nini muni pratikela nga lopango balobaka butu moi na je suis pona batuna teka pona kokima makene na balabala na kina ndako na bango to senga bango ya kolia yimo ko mwana mutaluka makambo siko biso banga bango to banga na mwana ko ngwa kumba nzambe lopango eteka mate e ko teka mate yo soko lingo kima makelele longo akendo lukisika kufana quant à moi le pango eteka mate soki na kokufa na kufi bino bana nga botika la invité ya mabele matanga le pango batika onga na makasi na consentement na ngai te mine wana nini soki yo zobanga bango longwa na yo wana longo batina tona mabele na motema oya komema ngambu pamba okomema ngambu soko na ndiko insister ngani ngana insistance te soko zo insister na komikanga singa na kingo omema ngambu na tengo na yona ya colonel wana ndio mama le bika boto est problème on fa yemo yo kufa ta yo moi que me poser ce sont pas pas na maintenant ibisa na yebso keba na muninga na uti mama pesa mo na muninga na na trouver ce chose de kingo so keba na yebso mukanya konela zo na tiki kwa sema lupango to somba kote mtu mona leta to somba tolo batika ile tele man
Telema. Maman, non, on peut ça. Telema na longwa. Longwa. Tenga muninga na kokelanda. Bima. Tolanda, tolanda, ngana muninga na. Mama beta na, beta muka na kepelisa ya muninga na. Yo te mama. Bima na yo mama bibanga banga, bima na yo. Kenda kofuka mala porte mama ko senga pardon kwa tika yo. Naza innocente. Peut-être que na baba on a fait la double maman. C'est bon maman. Maman tu vas dire un modèle. Ah maman. Maman. Arrête ça, le comment était camaté. Moi on nous dira John. Fanti! Garde! Tu es là? Ok. Bah écoute, j'allais te poser une question et tu me réponds alors. Par rapport à la mission que je t'avais envoyée, c'est comment la suite? Ah ok. Bon, na meka kiko solane lulengo lubaki. Et yanone zalaki ki aza déjà occupé. Nim? Et yanonaye zalaki ki aza déjà occupé. Mais écoute, attends. Peut-être qu'on va pas le parler. Écoute, moi je ne parle pas de faire des aventures avec elle. De l'aimer de vrai et puis Koubalaï. Je le fais pour honorer mon père. Et je sais que mon père sera content après que Amon n'a pas lu. Attends. Occupé comment? Elle est mariée? Et à Balana, mais azali déjà dans mon long donc moto yo bazala kanayi. Des aventuriers, alors que côté d'un moto sérieux, il sait comment je vis. Ok, je sais comment la charmer et puis la cajoler et dégager de bonnes paroles. Bon, tranquille, c'est ça. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous allez? Ah ok. T'as réfléchi? Kanish? Wana li kanishi na mwaki. Papa, merci na yebisa que no oteka lopango te. Yako kite pe na otika. Carama, tu es petit. Bon. Et tu sais quoi? Enfin, dans la commande, il y a sa commande à la périque na Chinese Heure. Donc, mon décide, on a peut-être www.chineseair.com. Donc, ma commande, nous sommes à la périque, nous sommes à la bâtissage, nous surtout, nous avons appris encore abordable. Le sport, déjà, on a changé. Alors, pour faire que ça va bon, on a son âge. Nous avons la bonne, on ne peut pas s'appeler ça, mais nous avons fait ça la liée juste pour nous. Bébé, moi, on fait ça bien. Même si c'est un bouquet, je te dis. Merci quoi? La périque à moi, comme on parce que récemment, Awa, au terme de Dubaï, il y a qui n'a pas périque, qui s'est 15 ans. Non, on ne tient même pas. Au quotidien, on a périque ou à Chanis. Donc ça, je commande, donc je dois payer pour ça. Non, je n'ai pas dit que je ne payerai pas. Je dis. Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Bien? Ouais, tout va bien. Tu prends rien? Non, papa, j'ai déjà pris quelque chose. Ok. Papa, aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Vous avez l'habitude de me dire que j'aime pas travailler à la maison. Donc aujourd'hui, c'est moi qui ai préparé. Ah, ok. Demande-moi quoi? C'est que vous l'avez mis fiancé d'ailleurs. Non, papa. Prenez place, c'est pas. Mon fiancé n'aime pas la morelle, mais j'ai préparé la morelle. Ah, C'est que j'aime ça. Ah, d'accord. Merci. Ok. Non, si on a comme des récits qui à côté, on dirait que c'est maman qui on a bon maillot. J'ai trop peur de ton père, je t'ai dit. C'est gentil, c'est normal. Ah, Soda Zaka Soda. Oui, il y a un caractère même, mais il n'est pas facile. Ça tombe bien. Non, s'il te plaît, je
Écoute. Écoute, ça va? Merci. Ben écoute, on va pas prendre le temps parce que Thérèse a inquiété. Mais sauf que je parlais avec Fendi et Fendi, je sais qui est. Vous avez parlé de quoi? Fendi, t'as rien dit? Mais vas-y, tu peux me le répéter. Ok, j'avais parlé avec Fendi. T'avais dit quelque chose, non? Qu'est-ce que vous avez parlé avec Fendi? Écoute, je vais t'épouser. Je t'aime tellement, je sais même pas comment te démontrer ça. Mais je vais t'honorer. Et tu préfères être direct avec moi? Je vais t'épouser. Mais avec pour les soldats, c'est comme ça. Ok. J'ai adopté juste romantisme armé, je sais pas quoi je vais dire, romantisme militaire. Ben écoute, là je riais, hein, je disais juste pour te taquiner. Sincèrement, je t'aime de là. Je croyais que Fendi déjà son taquinaille. Merci beaucoup pour l'offre, mais la réponse est non. Écoute, tu sais, tu es intelligente. Et puis ce sont parmi les choses de Beninga Panayo. J'ai compris que la soldat Nyoso, la beauté, formation, égalité, mamie, tu parles bien. Et je vois déjà peut-être un jour tu seras général comme mon père. Mais merci écoute, beaucoup. Ça sera avantageux pour toi. Parce que tu sais, je suis le fils de général. Et on va faire des choses bien. Qu'est-ce qui sera avantageux? Un fils le fait de que je général. sois intelligente, Oui. Le fait que tu sois le fils du général. Et ça fera un jour, comme je souhaite que un jour tu seras général et moi je serai. Écoute-moi, monsieur, Polo. C'est pas Polo. Désolé. C'est Pierrot. C'est Pierrot. Oui. Je suis là pour le travail. Je te déconseille de me réparler ce que tu viens de dire. Je suis... Mais attends, écoute. Regarde. Mais attends. Kwani so ezaka tourno ya koteka mbongo fo eza ya kokoka te mais ntango minene atekaka nasepelaka Maman, eza na roya peut-être bato basombi te tobonga na bombongo biloko esilaka nini est-ce que oyebi eza avantage na yo sikoyo ndenge osisika soki asi via moto soki eza na diplôme okontinue université te na mbongo nini oyo okontinue yebisa ngai avec le temps siko na moyen nini Mylène Maman Yaka Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Vous allez bien? Vous allez suivre. Mukanga te pona nini mukanga? Maman, toyeli makambo. Oleseni. Biso mokonzi Fabrice Mola tindi biso. Awa pana bino. Abini. Bon, maman, bandi que sur les murs ça va défiler à l'oral des transitions. Colonel Fabrice Mola, spécifique sur le document nous sorti. Le pango déjà voté qui dans les 20 semaines. Il faut beaucoup ma bosse. Oh, nini? Oyo kitelo nani ateki lupango? Document nani asinyaki? Nateki lupango una ndoto? Mama. Nateki na ndoto. Akaka mna nateka lupango na lobi na koteka te. Mama. Likambo nini mukande wuti wapi? Mikanda ya kuko. Oto lobi ya ngwana. Topesi bino 48 heures. Une semaine. C'est bon. Une semaine. Soki bolongwete toyena makasi. Siko mama, Mimi nitikanga na yo kupike Chris. exécution. Nani asine mukanda? Exécution. Mimi mwa signature nanga. Mama la muka na kunda mudoni na muka. Kitambo nini? Sasa na kosa na kufa na balabala na kufa na. Ebembe na ngenda la bila kwa. Naenda. Mabi, une semaine. Dans une semaine, Moluka. Papa okosa na liboma. Merci. Na bila na mokonzi no Fabrice mo okosa na liboma. Nous teke lopango oteki ya solo. Mama oteki lopango biso toyebi te. Omoni mbongo te. Donc, si tozosala sangla awa, tozoboya koteka awa oteki yango. Nateka lupango naza na moto te liboso te nsima te. En fait, c'est même pas la ngana c'est même que nateka lupango. Nako. Maman, c'est ce qu'on peut dire le pain.
mikanda yango balashisi babi tobima lopango tobima totika lopango tosala ndenge nini mama tosala ndeni yo bioteki lopango te siko mikanda balakisi basi yango wapi yango mikanda yango toteki lopango tolibere lopango toyebisanga tobanda kosambela wapi na bandako ya mama nzima toteka lopango tokende bandako nzimela ngai te sikoyo otekisani so toyeba mpona nini mama papa siko mikanda yango balobi awa basi te siko soyobi siati siko nini yango basi kokebiso lopango to nini ngana tikanga nanga na bana ngakimia tikanga na bana kiyo bana ngoza osani to bandolela ateki lopango ata tomati tokita te kisa ato bandina te ezonga te tokana kuite kanenga alobaka liboso nsima tokana kuite soki conscience nesalaki to ateki lopango te lopango etekami yango moko tosala nini cause nyonso ya nani tokoyeba etekama yango mondeni mokanya eza mpe mayele ato tozwi grâce akota université oza même diplômé d'état lopango bateki te ke yango moko ekesa bongo mama ndaza wana nimpesaso verité mikanda wana euti wapi mama oteka lopango ebimeli wapi ça sert à rien de prier, ça sert à rien de pleurer, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est parce que à quatre parents, notre père en sorte motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Pambate, alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite alléluia ikisana numitema ikisana numitema ya bato bikisha mitema ya bato pambate mitema bikite bikisana numitema ya bakristo bikisha mitema bayenge bene bikisana numitema ya bato na yo pambate mitema bikite alléluia bikisana numitema bikisana numitema batela motema na yo esale makambo ya Yesu esalela bato mabe te basusu tozobenga bango bateyi baza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi ambate mitema bikite basusu tozobenga bango baprofete aza kosakola makambo euti na mayele na bango moko nini kaka bato bapesa bango mbongo pambate mitema bikite bikisana numitema ya bato bikisha mitema ya bakristo bikisana numitema ya bato naleli motema bikite